MDGTV, une chaîne white pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Poto ande MDGTV mafuta yasika nzama mona papa mbolo yanga bino bande ko ba bolingo kandi to misana wele bino basango pesa conseil pesi pasi pe ma komona ndenge situation ya Manike de Jones eza ko se détériorer. Les amis bato baza touché mais content en même temps ebele ba sepelité balobi bamsu balobi fali aza motema mabe bamsu balobi non asali bien. En fait, depuis que Rafali a kendaki ko annuler visa ya Manike bandeko. Manike paraîtra comme ko meladiamba makasi donc drogue drogue modèle ka bomoni na photo wana tala nanu moto auti poto kalate vraiment ta bino moko comment moto okoma na niveau o. En tout cas epesi pasi epesi vraiment pasi quand nde tolobaki l'autre fois bandeko nanga na vie il faut oza maele ba opportunité nyonso te et comment elon nana loba au fait ba opportunité mususu voilà bolimbisi ba opportunité mususu na vie ya mbala mibale te ba opportunité mususu na vie ya mbala mibale te na vie faut mona musika na vie faut eba kobatela la relation na vie il faut eba ko soigner relation il faut eba ko créer relation ba créer yango ba soignera et puis ba batelaka relation mususu bandeko ba relation ce que qu'on a raté yana relation mususu ekopesa yo makambo ne toloba na lingala ebongiseli yo vie échanger yo standing ya vie ba relation ce que qu'on a raté de ces relations wana yana relation oui mais ils en ont encore relation soki kaka no relation ya connaissance ou encore mais il y a de ces relations les amis oko négliger yango te bandeko botala Manika ke poto grâce à Fali mais nata moke Manika wangani Fali et botala lelo oyo conséquence ya ko annuler visa ba choc wana ba retour wana beti ndeko a réaliser comprendre que poto ezaka poto parce que na poto Manika utaki en tout cas Manika sepelaki Manika sepelaki ba fan na ba kabeli ba mbongo ba kabeli bilamba en tout cas azongaki bien azongaki vraiment bien mais botala likolo bilobela likolo biloba loba likolo malbouche likolo bilobela mwanza et bango bayebo finga botala lelo bisika Manika komi et ngana habité pourquoi ba condamner Fali Ipupa. Les Français disent l'ingratitude est condamnable. Il y en a batou namoni na page moko obati ba publier balobi Fali ya motema mabe tala lelo soki balobi même que soki Manika kufi lelo na moto a Fali mais Fali aza responsable liwa Manike ndeni soki moko Manika azoba kotambola te Fali mutatindaki na omela badiamba to pe Fali mutatindaki afinga premièrement afinga parce que yango nde moto asalaki babotola ye so ba annuler visa na ye siko bo blâmer Fali sur base de quoi vraiment en tout cas komona état Manika komi epesi mawa epesi vraiment pasi bandeko so bandeko na ye bakosunga ye nayebi te état oyo état major Manike o ndenge ekomeli nayebi te il faut conseil il faut prière il faut encouragement il faut moral tozoyeba te parce que est-il que en tout cas komi komela bangi makasi putulu soki nini yango atiaka toyebi te nga na yo na toyebi te ka ye mo moto ayebi me balobi pire liboma actuellement
liboma do ba retour ba visa annulé beti yango na vie les amis quand on a tout koyebisa bino awa faut ba battre la relation ba relation nyonso ikokana te relation mosusu oyo ozozwa bongo zo négliger oyebi te lobi yango nde ta mosusu obongiselo vie donc conseil eza kaka ke les amis yeba kobatela la relation yeba kocréer yeba kosoigner yeba kobatela soki abatelaki relation malamu bandeko ta mosusu alinga azonga so un jour na poto non seulement ça alinga azala bien na bandenge moko boye étant fan et puis voilà mais botala lelo o eza maka mingi eza pasi mani ke courage eza fin du monde te la vie continue. Moi à ta place je te conseillerais ya ko zongela te mbala sima ya ko tirer ba leçon et puis ya koluka kobongisa la vie continue okufi nanu te kombo oza bato bozala peka mingi zinga to pepe na ba musicien peut-être que lobi ozwa so opportunité mosusu on ne sait jamais nzambe kane moto ayebi et puis kozongela te quoi donc conseil na nga ndeko no yango wana parce que boy ça va pas soni bandeko soni kombuta manike mama na ba prince na o mosusu wana siko o présenter bato to mama na bino ou encore bato ba yebi na musika to mère ba prince pourquoi okisa bana soni boyeko bandeko na ngai moi conseil ya moke yango wana abonnez-vous ma 7e DGTV Mafuta ya Sika. Merci de bonnes choses, au revoir, bye. Votez Fachi, votez Béton, votez Moëlan. Votez Félix, votez Antoine, votez Chilombo. F Soso Lamukang Sutuka Nguluma Toebisaki Bino Boro Sangana Pobo Luka Botombo la Fati Boro Kute Libanda Tina Kati toujours béton. Ça maman besoin n'a pas c'est belle ça peuple comment ne pas t'aimer comment ne pas te voter Fati béton 5 mandats votons Fati les amis votons Fati votons béton les grands journalistes sont en zila votons béton Fongolais Fongola misu nalobi Fongola misu zomona to zomona te soyeba te Anissa Malamu prophétie ya Kimbangu changement na 5e président ozomona misala natuni banda Congo ebanda maternité gratuite enseignement gratuit yosi oyoka boye yosi omona makambo boye fongola miso olanda basorodio mote bazopola bazondima te Fati umela oleki bango tala mboka ndenge ezobonga kongo ekomi poto kongo ezobonga bandeko kala te Allemagne d'Afrique Fati umela allez tous béton na béton béton na béton Fati na Fati Fati na Fati Fati na Fati mwelo na mwelo mwelo na mwelo mwelo na yoki béton na béton béton na béton yanga makasi Fati na Fati Fati na Fati akoma mwelo mwelo na mwelo mwelo na mwelo Kinshasa Équateur Grand Kasai Ituri Katanga Sankuru Bandundu Congo Central Lomami Kivu Mongali Congo
Ça c'est la voix des coachs la grande Diaspora UK Beton Oumela RDC FARDC Aléopard Mana Coco Okili Mobimba Lobote Fachi Fachi Beton Mwana Mboka Anani Mokondi Fachi Beton Wallon MDGTV, une chaîne rente pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.